La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Sali, bonjour la famille, mbote bandeko nyonso bolandaka biso, mbote bandeko tout o bozwa vraiment tana bino ya kolanda Ursile Botelwa TV. Alors bandeko nanga lelo toye kaka na problème o toza nango na internet, problème ya mama na biso, comédienne na biso, mama Alinga. Alors mama Alinga biso nyonso toyebi ke mama Alinga aza na problème moko, aza na hôpital, aza na problème biso nyonso toyebi makambo oyo ekomeli mama Alinga. Toyebi ke mama Linga aza na hôpital, asala ki crise, mama Linga aza na état moko ya bien penzate o biso nyonso toyebi. Alors moi na mama Linga asalaki message moko pona batu nyonso naza si o message wana yango na kotikela bino tolanda yango awa na Ursile Botelwa TV. Bientôt nazotiela bino message wana tolanda yango na bokebi nyonso. Tolanda mwana ya mama Linga ya mobali ya liboso ayaki koloba na internet, alors nga na kozala wana mie place te ya ko expliquer bino na ko préférer tolanda yango epai na ye moko. Banderonanga, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, quand de tolobara sur les appendices mbala liboso au côté de Ursile Botelwa TV, alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, partagez biso vraiment partout. Nzambalo la ako pambola yo. Car ande tolobara bandero bozari belo botu na rabiso, togogi ko partager ndenge nini to sala ndenge nini poto partager. Système ezaka kamoko tango koti na chaîne na biso okomona eko indiqué esika moko bakomi partager. D'autant aux autres déjà sur YouTube eko indiqué esika moko bakomi partage. À partir ya wanande okosala ba partage na ceux qui ont cliqué place wana eko memayo na Facebook, eko memayo na YouTube et na Messenger, eko memayo partout na WhatsApp. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi ekima ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti. Tozali na gamme complet ya kopakola, ya injection, ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe, papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Alors okozwa yango kaka wana nde oko partager na batu na yo nyonso.
Alors bandeko nanga wana ezali meilleure façon oyo tokoki ko partager émission oyo pona ko lakisa na bandeko koyoka message oyo mwana ya mama alinga asali par rapport ya santé ya mama na biso comédienne na biso mama alinga na minute o mama na biso azana hôpital ya HJ bino moko boyebi mama na biso Denise Nyankeru apesa bango vraiment ba carte o bakenda ka hôpital vraiment asala eloko moko ya bien ya kopesa bango ba carte o permetaka bango bakendaka kozwa traitement kuna na hôpital ya HJ au Fele. Eloko wana eza parmi ba bloko esungi pe ba comédien ebele bino mo boyebi HJ eza hôpital ya munene pona kokota to pona ko affrontango esengaka vraiment ozana ba moyen ebele. Alors mama na biso Denise Nyankeru asala eloko mo ya malamu apesa bango ba carte o bakoki kozwa ba traitement au Fele eza vraiment eloko moko ya malamu. Alors na minute oyo ezosenga kaka to prier pona mama na biso mama alinga to prier pona ye to soutenir ye moralement spirituellement physiquement et puis mingi vraiment to soutenir ye spirituellement to soutenir ye financièrement to soutenir ye moralement et ozala malamu mingi to yaka kaka kobelela soki likambo po to yebi ba comédien na biso nde bazalaka. En tout cas, ce moment, on a vraiment Ursil Botelwa TV ayaka robele la soki likambu to yoko lancer mbala moko message to yebi ke ba comédien na biso bazalaka vraiment na bolingote ba comédien ya mboka na biso bazalaka na bango na bolingote yango bomoni to zaka soki vraiment problème ye to yeko bele la message to yeko panza message na bandeko nyonso to yeko panza vraiment message pour que bandeko to sensibiliser to sunga mama alinga kende kotala ye oza comédienne oza comédien kende kotala mama alinga kende ko assister ye ba yeba muninga malamu na tango pasi mingi ba comédien ba sungana kate ba comédien mingi ba sungana kate ba comédien mingi vraiment batala na kate batala na raté bakipa na raté. Alors muninga malamu baye bakaye na tangu ya pasi 42 balobaka yango bomoni Ursil Botelwa TV azara toujours na bizaleli ya koya ko sensibiliser nga robaka to kabola raté to ya rapé ko finga te nga pena mingi mafinga ezaka nango domaine na ngate do to ya ka finga te to ya ka beaucoup plus ko sensibiliser surtout mingi ba comédien koya ko lobela ba makambu mingi oyo elekaka kuna lelo mama linga ju problème à côté hôpital to mona ki ya mama Shako ba comédien bazaki kaka boue o ba kebwe o ba salibe to mona ki mama linga ndenga mi pesa ki kore am ndenga soutenaka mama na biso mama Shako ti na mukona ya suka to mona ande mama linga laksaka bolingo wana. Alors to ebike na ba génération na bango vraiment bazaza lisu mingi te ba génération pene ya kala bazaza penza lisu mingi te. Donc bazaza lisusu mingi vraiment te par rapport ya ba génération oyo tozo mona lelo ba génération oyo ya vitesse à YouTube ba génération oyo tozo mona lelo ezaka ba conflit ezaka o koto balobanaka te o koto balobanaka te ba génération penza ya kala oyo ezaki peneke bakipanaka balandanaka batalanaka omona pe muso akoto hôpital omoni pena comédienne moka ke pena vandisien hôpital wana toloba ezaki ba génération ya kala lelo bazalaka lisu te. Lelo komaka ba génération lelo ya barando et komaka ba génération lelo ba obalobanaka te et komaka ba génération ya kofinga. Alors to soutenir maman na biso comédienne na biso mama alinga et oza malamu sans plus tarder nazoti ke la bientôt landa maloba oyo message au mwana na mama alinga pesi pona batu nyonso surtout mingi pona ba marambo ezo bima na réseaux sociaux surtout mingi vraiment pona biso ba panzisango biso bato tozo ya pina na likambango na réseaux sociaux mutu na mutu azolo bayango na bandenge na ye mutu na mutu vraiment azoya na likambango na bandenge na ye. Alors mwana ya mama alinga alala kite amona ki ndenge makambo ezo circuler na internet amona ki vraiment ndenge internet ezoloba pona mama na ye yango ba préféraki aya kosala message pona batu nyonso a préféré ki aya ko pesa biso ba compte randi aya ko sala message aya ko expliquer biso lo lenge nini makambu yango ezo kende santé ya mama linga na minute o ekomi na étape nini ba komi na étape nini hôpital elobi nini aye penza a expliquer biso nyonso oyo toza nango besoin yango bomoni Ursil Botelwa TV pe comme ezaka devoir na ye ya koyaka liboso na bino comme to yaki na message pona mama na biso pona maladie ya mama na biso linga
lokola toyaki déjà na message wana awa na Ursil Botelo TV yango to préféraki to ya pe kopesa bino suite alors nazotikela bino to landa mona ya mama linga ndeko koti na Ursil Botelo TV sur les amba na ya liboso au visiter chaîne na biso abonnez-vous commentez likez partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater ba émission Autorotia Oyo et Kolanda. Alors bande konanga tielanga j'aime bien s'il vous plaît, ba j'aime na bino vraiment tozara nango bosenga. Alors tango koti, tango landi, tango tali, partagez biso tango partagez, tiela biso j'aime bien et ozala malamu mingi. Tolanda mona mama linga na bokebi nyonso. Tia commentaire à bien, commentaire eko fortifié et ozala malamu. Koya kotiela biso ba commentaire à ma finga awate. Bino bato bo klikara te na ba titre na biso bozala kaso bomoni ba komi triste liboso oyemba mo bandi ko finga. Olobi mutakufi komi mutakufi est-ce que boyoka ba koma mutakufi boyoka ba komi mutakufi ba komara triste ce qui likambo eza triste. Alors ce qui likambo eza triste te to koma triste te so bomoni to komi triste c'est-à-dire likambo wana eza vraiment ya pasi. Alors boya kateka ka otali émission te o cliquer na titre te otali titre te ba komi titre ni yo ye karamba moko otali te o commenter ezara kitoko te na lo ba na bino toujours ba commentaire na bino ba famille auto kotolobela rabatala rango. Alors ba famille o ba yela biso makambu lobela biso lobela likambu bo internet lobela likambu batala rango yango bo moni to ya rappel liboso na bino ko ya kolobela. Alors tika moi commentaire bien et aux malamu mingi lobali loba malamu pona mama na biso mama linga sambela pona ye loba penza loba ya bien nzamba lola ako pambola yo tuko sambela zala kate po sambela pona noko na yo sambela pona mama na yo sambela pona membre famille na yo mais ko sambela pe pona bayike misusu ezala rape malamu au mona loboko nzamba ko mona vraiment nzamba lola ako visiter yo yango vraiment message oyo to yaki nango pona to lancer elongo na batu nyoso balandaka Ursil Botelo TV to senga vraiment na mama na biso Belvi Kandi mama na biso motema malamu mabela en tout cas visiter mama linga zara bien kende kotala mama linga soutenir ye na moment o azali badina na la douce boze belé ba Ursil pechanga badina na la douce boza vraiment belé ba comédien ba sila bisalo boza penza e belé papa na biso lombe en tout cas botala mama linga bokota likambo yo bo soutenir mama linga so esengi batinda yeso ki wapi bokota likambo oyo batinda mama linga place nyonso oya kokende pona kokekozwa ba traitement na ye e uzala malamu mingi. Alors bande konanga sans plus tarder tolanda mwana ya mama linga ya liboso ya mobali tolanda ye na bokebi nyonso. Alors partagez tiage tolanda. Bonsoir, bonjour, quelle que soit l'heure bonsoir la vidéo oyo na sepeli kosa la vidéo pour na contredire makambo ezoloba na réseaux sociaux suite à makambo bato bazoloba na ba YouTube na TikTok ou bazotera Instagram bazoloba bazosala ba miniature sur kombo ya mama linga na ye nga mwana liboso ya mama alinga nga mwana liboso pasteur obokaka pasteur mwana liboso naza awa na Gabon. Il s'avère que mama alinga mama belaki mais kobela na ye tanga beli depuis avant qui malade Fondation Denise Niakero et qui est en charge. Donc maman a prise en charge par la Fondation Denise Niakero. Donc la Fondation Denise Niakero qui est en charge, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a la première clinique. Donc prise en charge de la Fondation Denise Niakero et tout c'était bien, tout le responsable et la fondation qui va suivre maman kenaye na hôpital à Malamu pe à Bisika au Mamadini Kabango. Donc c'était tout ça s'est bien passé et puis la deuxième fois sous na deuxième hôpital toujours va changer qui non c'est moi qui grave non c'était pas grave mais il fallait toujours qu'on soit maintenant un autre suivi na suivi on a essayé qui va na deuxième hôpital toujours na ba ramener sur le Kamalamu pe bazali toujours na fondation Denise Niakero pour être makambo sur le Kamalamu. Donc, on est sur le Canada, na internet, na YouTube, na TikTok, na Instagram, na miniature, eza lokuta, toye koloba eza lokuta. Pe on est sur le bama ete malinga kufi eza lokuta, malinga akufite, eza batu bazo profiter, na malwa l'Obama qui
na elobamaki etant elobami parce que journaliste elobaki wana pe apesaki information ya malamu te parce que moto azalaki apesaki information idée na ye to pensée ezalaki nini. Donc c'est pourquoi ngai na ye koloba ete numéro wana bapesaki na internet soit na télévision obobenga numéro boye bobenga yango te botinda pe mbongo na numéro wana te ezali pour le koloba ete situation des ali dengi koloba ete o nyonso esalami na téléphone o bobenga na téléphone boye botinda mbongo SOS malinga za SOS te aza icône monene ya mboka asa icône ya mboka cause la abandonné te aseli mboka ça fait plus de 50 ans aujourd'hui. Donc asepelisi biso basali bato nyonso bolamu nga aza mwana ne ya liboso. Donc et on pouvait bien intervenir sur les Cambezali. Moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Malinga Zamaramu a sa prise en charge, mais sur qui les Cambezali intervention, Toyambongo, Tonini. Je pense que groupe Salombo Zali, tous en contact avec Mango, tu es les cas, ok. Donc, les Kambanga sauter vite et tant que famille est au courant. Deuxièmement, la fondation, c'est la fondation qui va décider, bon, situation situation grave, autour Piololo, na internet, tout va toujours changer qui non seulement qui est grave, non, c'était pas grave, mais il fallait toujours qu'on soit maintenant un autre suivi. Dans suivi, on a essayé qui va dans le deuxième hôpital, toujours na ba ramener sur le Kamalamu, pe bazali toujours na fondation Denise Niakero pour être makambunyo sur le Kamalamu. Donc on est sur le Canada, na bozolanda na internet, na YouTube, na TikTok, na Instagram, na ba miniature eza lokuta toye koloba ete eza lokuta pe onyo sezoloba ma ete malinga kufi eza lokuta malinga akufite eza bato bazo profiter na maloba elobamaki na elobamaki etant elobami parce que journaliste elobaki wana pe apesaki information ya malamu te parce que moto azalaki apesaki information idée na ye to pensée ezalaki nini. Donc c'est pourquoi ngai na ye koloba ete numéro wana bapesaki na internet soit na télévision obobenga numéro boye bobenga yango te botinda pe mbongo na numéro wana te ezali pour le koloba ete situation des ali dengi koloba ete o nyonso esalami na téléphone obobenga na téléphone boye botinda mbongo SOS malinga za SOS te aza icône monene ya mboka asa icône ya mboka cause la abandonné te aseli mboka ça fait plus de 50 ans aujourd'hui. Donc asepelisi biso basali bato nyonso bolamu nga aza mwana ne ya liboso. Donc et on pouvait bien intervenir sur les Cambezali. Moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Malinga Zamaramu a sa prise en charge, mais sur qui les Cambezali intervention Toyambongo Tonini. Je pense que groupe Salombo Zali, tous en contact avec Mango, tu es les cas, ok. Donc les Kambanga sauter vite et tant que famille est au courant. Deuxièmement, la fondation, c'est la fondation qui va décider, bon, situation grave, autour Piololo, na internet, tout va la récupération. Toyoki message biso nyonso elongo na bino. Alors eza na bandeko moko babimi na internet tomona kitango mami ilela yaki kosala émission na ye e na bandeko bele babimi na internet ba ye na numéro moko ya faux pona koloba ke famille ya mama linga ba na besoin lisungi numéro yango bobenga mwana na ye téléphone eza pa mwana na ye ya mobali pona bato nyonso bakosunga mama linga botinda bambongo kuna. Alors mwana o balobi ke mwana mobali bakoyo kobenga yeyo abimi alobi na TV bison sotoyoki ndenge aye koloba mama alinga ana eteke na besoin maladi ne soka zo souffrir ba na mbongo te ba luka mbongo bazana bango kuna te. Alors o eza epe mama alinga eza ke fondation Denise Nyankeru bino moko boyoki fondation Denise Nyankeru bazui en charge ya makambu nyonso bazui mama alinga en charge. Alors mama alinga za penza mutu munene kaka nde boyoki mwana ya lobi eza mutu te otokoko ya kotoka kangisa 500 francs et boto bokangisa 200 francs bokangisa boy non to soutenir ye spirituellement ozana posa kokabela mama linga ozana posa kosunga mama linga kende na hôpital mona mama linga soti mona mwana na ye sunga ezana ngo mabete.
sunga kende komona ye moko mama linga kende komona mwana na ye kende komona bango na hôpital pour ko sunga eza nango mabete mais pona bandeko bazoya na internet famille lobi boye numéro yango botia bambongo wana nde eza miyibi bazolia na internet pona bayiba batu bambongo bazoya na internet na kombo ya maladi ya mama linga pona koya ko escroquer batu bambongo alors bandeko nanga bozala mayele ekoma teke oto yaki koloba te biso yo to leki na internet to yebisi binoke ba numéro bazo pesa o ya soit disant o eza numéro ya mama linga o eza numéro ni eza numéro ya mama alinga te alors tozala mayele côté wana. Merci beaucoup message o pena Irsil Botela TV ayaki nango po aya kolekisa yango wana naza si toyoki mwana ya mama linga biso nyoso toyoki ye vraiment na bokebi nyoso tozalaka na biso pressé te soki boyoki bakaboli numéro boyoki likambo boye bokomi pressé agitation bomoni bablo musu eza ya lukuta bablo musu eza mutu ye moko aye azolingaka alia mbongo bablo musu eza mutu ye moko aye na kombo mutu po aya kolia mbongo. Bien sûr mama linga za malade mais c'est méchant aussi na côté na biso bato internet toyaka na ba numéro o eza ya mama linga te eza pasi pona biso bat internet tozoya na ba numéro o eze ya mama linga te tozoya nango kaka poto lia batu mbongo tozoya nango to kabola ba numéro na internet po batu batindela biso ba mbongo eza vraiment kitoko te yaka sala émission sala analyse kabola sango ya mawa na batu kabola sango ya mawa motiver batu bake kotala mama linga motiver ba comédien baza na bolingo ya ko soutenir mama linga na étape oaza nango mais eza vraiment propre te ko motiver batu basangisa mbongo na numéro oyo moko o créer o pesi pour que basangisa mbongo po olia mbongo mabe na sima ya kombo ya muto aza maladi na hôpital eza vraiment kitoko mingi te. Alors merci na bino bato bo pesa rabiso confiance bato bolandaka Irsil Botela TV restez toujours branchés chez Irsil Botela TV en tout cas nyonso oyo koleka tozanga te koyela bino lisusu ba nouvelle pona likambo ya mama na biso mama alinga. Alors tokoya lisusu pene na bino pona koyela bino lisusu ba nouvelle ndenga makambango ezokende na yango soki okuti ezamba no liboso koti na chaîne na biso ko hésiter te ya ko s'abonner ko hésiter te ya ko partager surtout donc partager biso vraiment partout partager na Facebook partager na Messenger partager na WhatsApp. Alors tango peut au s'abonner ko bossa na te cliquer sur la cloche de notification ko permettre yo prochainement tango to kotsaba analyse na biso Rolanda yango esika nyonso oyo okozala yango tolobaka toujours cliquez sur la cloche des notifications. En tout cas ngana bio tokutani à la prochaine occasion ce qui est Sumasia a zongite tielanga j'aime bien aux amalamu mingi en tout cas tielanga vraiment j'aime bien nzamba lola ako pambola yo partager biso ta commentaire bien bondela pona mama linga nzamba zong sa santé na ye nzamba restaurer santé na ye bondela pona ye e ozala malamu ngana bino tokutani à la prochaine ndeko s'abonner ko bosana te cliquez sur la cloche des notifications pour bato bele bozo déclarer alors cliquez sur la cloche des notifications. Bisous, bye. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimiki toko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport
kisi ya injection pe comprimé na Gavker Bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.